Bon, ezali ngai lobi loboba soki lelo naza koloba po pasi nde eleki toye kofinga motu te me tozoloba makambo ndenge yango ezali. Ifale toya na Egypte awa. Egypte oyo biso toye awa banda na Kisasa toza komona pasi po bakombo ebima pasi, tokomi na aéroport pasi, tolali na aéroport, tomati na avion, tokoma na susu na Egypte pasi kaka mpona kokende stade. Et d'ailleurs premier match na biso oyo tobeti po bakoko na biso bana biso babeti totali yango te, pasi mpona kokende na stade. Match esili topoli 2-0. Il fallait tout le monde à bana. Il fallait tout le monde à bana, tout le monde qui bana te corona parce que il fallait tout le monde ici kaya kolala. Ici kaya kolala lisusu, biso bato tozalaki bato ya suka pona kujwa place ya kolala. Toju place ya kolala, il fallait ça soit tout. Pardon, to kutana na bana na biso. Ba ko bengisa biso poto kende, esika bana na biso bazalaki kolala. Esika bana na biso bazalaki kolala ezali esika oyo biso tolalaka, place oyo tozwaka coupe oyo ya 74 oyo babengi Moseka, bana na biso mpe balalaki wana. Me tokutani na bana na biso na esika wana te, tokei mbala mibale po tokutana na bana na biso, programme na bango ezalaki malamu te, tokutani na bana te. Alors mpona kokota na stade il fallait kozala na badge, kozala na badge, kozala na billet. Balaki biso ba badge, balaki biso ba billet, mais ba billet wana pe tozui yango te. Il fallait ba mema biso na stade sans badge, sans billet. Tokomi sur na stade, il fallait koluka siko ndenge nini oyo biso tokoki kokota na stade. Tobandi kopota na wana kobaluka kaka koluka tokotela ndenge nini na biso na ba animateur na bato mosusu bayaki kotala match. Na bakonzi oyo toyaki na bango oyo esengelaki toya na bango mpo batala match, banani nafundi bango te, nafingi mpe bango te, eza badepute. Place oyo biso tokokaki kofanda yango wana ezalaki na tribune d'honneur kasi tofandi kuna te. Tokutani na baninga na biso, eloko esalinga motema pasi, tokutani na baninga na biso na mboka oyo biso tozwaka coupe. Baninga na biso bazokota bazokende na tribune d'honneur, mais biso toza kotelengana kokosa baninga na biso ke tokokota na tribune, mais tokoti na tribune te. Tokokota epai wapi? Tokokota na wenze. Alors baégyptien oyo toza koloba ke biso bato tozwaka coupe awa ya Moseka awa toganyaka Egypte awa bazali kondima te ke ezali biso. Alors esali biso motema pasi mingi. Tozalaki na nani? Tozalaki susu na entraîneur oyo ya mboka na biso oyo azwaki Chane Motubile Santos, mais eza soni moko ya kosakana te. Tokokota na biso bato tozwaka coupe na entraîneur na biso na baninga na biso tokokota epai tokokota na wenze. Donc ba déshonorer biso ya kosakana te. Et d'ailleurs kutonga na koti na stade émotion esali ngai le tobetaki contre Egypte, natali susu terrain wana place na pesaka kidumu passe l'air Egypte aki komene biso 2-1 oyo na pesaka capitaine Kidumu passe oyo capitaine Kidumu atiaka deuxième but. Alors esali biso motema passe na ndenge nini? Parce que bako kotia biso na ba catégorie wana te. Tobandi na Kisasa ezala oyo etali mosolo batie biso na catégorie moko na ba animateur toboyi te, mais bako kotia biso catégorie moko na ba animateur te. Tala niveau na biso, tara na biso. Alors na yango nakanisi na kosenga kaka na mokonzi, toza na posa tokutana na mokonzi, tolobela mokonzi oyo esengeli na biso po tochanger quand même niveau ya football na biso. Mokonzi akanga motema te, toza na makambo ya koyebisa ye, tolingi intermédiaire te, tolingi biso moko basani ndembo tokutana na mokonzi, mokonzi ayamba biso, ahésité te le plus vite possible. Mokonzi ayamba biso, tosola na mokonzi toyebisa oyo esengeli mpona football na biso epai ya mokonzi.
Ok. Bana ya Congo démocratique ngai nazali joueur na bino koma na ngai Mana Mambwene Kubondo ventilateur tobetaki na équipe nationale en 74 toye awa na Égypte tozwaki coupe awa na kati ya Égypte pe tokende représenter Afrique na coupe du monde ele wana équipe ezali pe mibale te ezali kaka moko po kende na coupe du monde mais ndenge bahimilie biso awa ezosalanga mpasi na motema yango wana nakosenga na bino sportif nyonso ya Congo po soutenir biso bajoueur parce que ministère ya sport makambo basali biso awa ekokosalama te na bapays mosusu biso babeti ndembo biso bato tosali bahonneur mpo na équipe nationale na biso mais toye na mboka tozwaki coupe bahumilie biso mpo na kokota na stade tozangaki tike tozangaki bage tosouffrir tosali soko 1 kilometre na makolo tozoluka ndenge nini tokokota égyptien mpe baboyi tokota badirigant moko kutu soit disant cordon amoni biso aleki na ye biso tandis que balobaki babillet na biso eza na maboko na ye oui billet aleki biso sa pesa biso babillet biso totelengani lokola bana mike awa ezala mwana moke ezala mokolo faza na bage na billet po akota basupporter na baanimateur kutu bayokeli biso mawa babina bino bato bopesa honneur na mboka bobeta bale bongo lelo bazo négliger bino boy tokutane na ba Camerounais na ba Maliens surtout petit leki wa biso Santos abeta na ba bino bozo kene wa Santos albino tozo sa tour mais to boya na tribune d'honneur biso bo to ya simandenge leki na ngambunga lobaki mais tobundi kobondela ko biso tobandi kowela tike na ba supporter tike oya pour tout tobandi kowela esa wana zali donc babosani oyo nyonso tosala mais tandis que badepute oyo babeta bale te bato mosusu mpe babeta bale te bakofana na tribune d'honneur mais biso totikali tobundi bayokoyokela biso mawa tokokota na pourtour kuna mpe ntango bazopresente biso tozwaki coupe d'Afrique awa baegyptien wana balobi jamais eza bino te so bozalaki bino bokofanda awa te boya kofanda ndenge nini bino bachampion d'Afrique boya kofanda awa bayebi te yango wana tolobi c'est trop balobi mpe il faut toloba parce que baba alobaka te mais sikoyo baba bani koloba donc tokosenga na président de la république ayamba biso ayoka biso po fédération bazali ya makambo te ministère ya sport moto azwaki makambo nyonso en main soki atikelaki fédération me makambo oyo eyeli biso te yango wana bosoutenir ntango nyonso équipe na biso malgré topoli 2 match mais 3e match tosoutenir kaka bango bana na biso bakoko na biso eza bale esalamaka nango tomonaki Brésil kuna na coupe du monde azwaka 7 contre Allemagne Brésil ekufi te tokocontinue ntango nyonso kokumisa équipe na biso kosoutenir yango tosoutenir équipe na biso po ekende liboso
tokosenga na bino ba sportif bozala nsima na biso masuki wana